Mawana moto oyo atelaka moto, mawana oyo ateki lika na ye pa na moto, kasi sengo na oyo atelaka Yesu Kristo libanga na talo pambate, ba banso batelaka motema, ba yokisa makasoni soki mokete na bino banso, ba bozui libakwa kolanda basango ba Kristo mokolo mwa lelo to tombe na bino banso, bolandi malamu. Donc la connaissance. Puisque tu as Butu monene ya mabondeli ezalaki bongo kuna na aseka bandal oyo ekamamaka bongo na évêque Pascal Mukuna lokola momesano bana na nzambe ya bipai na bipai bayaki meke na ntina kokota mvula ya sika elongo na nkolo loyembo mabina pe matatoli ya ndenge na ndenge eyebamaki bongo na kopesama na ntina na kolakisa monene na nzambe tolanda boni bana aseka bandal bayaki bongo kokota mvula ya sika elongo na nkolo. Bon, na kolo bakiveye lekani très bien. Lekani très bien. To sengaki na bana nzambe bapusana to ya ko komisa nzambe kolongo 2022 kokota na 2023 vous avez ba image va répondre positivement baye to komisa nzambe to bineli banda 22h 6h du matin. Donc Makamto il est très bien, très bien. En 2023 totiko yebsabande ko to ko na distraction te. À partir de lundi il faut batoza l'église pour to dédier mbula ngona maboko na nzambe bande janvier décembre pour la favorable au son biso bakamate maladie te le côté 2023 ils ont quand même année accomplissement ya bilaka na nzambe olo aseleke oyo alelaki 2022 aseka mpe oyo église kolo de Christ nzambe apesi biso yango olingi na ne fo tosala mosala bato balemba te tosala mosala mpo leka année passée il y a 2022 donc pour la communauté ACK ba programme news et kopesama après musala Sainte otokozana ngo le 16 oyo ba communauté news et kozala pas boyo donc tokozana ba service ya makasi ya makasi parce que moi ya joué tozali koespérer kozala na stade de martyrs. Donc ma préparation fait bande déjà. Nangambo ya église la vie c'est Jésus na bokambami ya moto na nzambe Michel bango pe lokola batika la kisimate bazalaki wana mpe pona kozongisa nkembo lokumo ipana tata na bolamu nzike e asali bango na mobumu ye euti koleka ya solo penza bana nzambe bapambo na maki na malakisi kitoko ya moto na nzambe Michel tolanda boni yango elekaki na ilobelia Olivier Mukende Chibango. Je dis pas toi, par ceux de ta famille. Et pour moi, en 2023, je ne peux pas tout spiritualiser pour te dire qu'il n'y aura plus de morts, il y aura des gens qu'on va enterrer. Parce que le mort, c'est Dieu. Il a payé. Et il est fatal. Écoutez mes frères et sœurs. Parce que ça arrive des fois. Lorsqu'on traverse seulement l'année, vous verrez quelqu'un qui était même à l'église. Quand il a traversé l'année, il dit c'est fini, je rentre pour dormir. Je rentre pour aller faire peut-être
topesi nzambe merci mpona bolamu oyo nzambe asaleli biso abakelaki biso uta ane nyonso 2022 asaleli biso ngolu tosali une très belle traversée de l'année 2022 à l'année 2023 pesi nzambe merci botu nyonso mobimba libota ya nzambe tobeleli nzambe mpe toyokaki liloba na nzambe na ntina etali la croissance de l'église. Et lorsqu'on parle de la croissance de l'église, l'église est un pilier, l'église est un kitité, l'église est un débat dans Zambé. C'est-à-dire on a parlé aussi à cette concerne de la croissance des enfants de Dieu. Peto Belaki, Martin Itali, Molimo Mosanto, puisque Molimo Mosanto, Yenda Sungaka, Kosunga Mo Kristo, ete mo Kristo ayeba kobika na ndenge sengeli yango wana topesi merci na nzambe pe longonya na nzambe ye moko pe na bana na nzambe nyonso baparticipaki kati na réveillon oyo nzambe azwa lokumu na moni en tout cas tosali entrée ya malamu kati na 2023 tokomisi nzambe parce que aza malamu toyebika kosalela biso mpe bolamu ebele kati na ane oyo mpe tozwaki occasion ya kosambela mpona mboka mpona ntina etali ane oyo eza ane électorale toza na posa mpe kimia ezala na mboka na biso nzambe apesa bakonzi mayele bwanya bomoko bolingo ya peuple mpe peuple bomoko bwanya mpe bolingo po ete toyeba kosala mpe traverse mpe malamu de 2023 à 2024 na kimia wana kokomisi nzambe en tout cas merci adresse ya etonga ebengami na nkombo ya communauté chrétienne la vie c'est Jésus paroisse ou temple la vie c'est Jésus eza au parage ya Montfléry la commune de Ngaliema en diagonale ya Kandwano sur l'avenue Amato numéro 32 de bisika adresse ya etonga ezali awa na joli parc Ngaliema au parage de Montfléry Nzambe apambola bino boyei malamu boya à chaque fois oyo Nzambe apesi occasion ya koya koyoka liloba na Nzambe mpe koya kosambela yaka koyoka liloba na Nzambe yaka mpe luka elongi ya Nzambe. Le Seigneur est là, il est là pour toi, il est là pour vous, que Dieu vous bénisse abondamment. lolenge moko pe kuna na ecclesia na kombo le témoin de Christ na bokambami ya moto na Nzambe pe ngolo bango pe lokola basanganaki na ntina na kokota mobu ya sika elongo na nkolo esika kotia lokolo ezalaki te pamba te bayaki lokola momesano meke na ntina na kopambola Nzambe na nyonso oyo asaleli bango tolanda Eteligobe kotatola que mieux vaut la fin que le commencement. Ezali malamu suka. Nous bénissons le Seigneur parce que nous tous qui sommes arrivés à la fin, nous devons vivre les avantages réservés à ceux qui patientent. Ceux qui arrivent à la fin, ce sont ceux-là qui ont un esprit patient. Mais les orgueilleux, na aseka kwenge kuna na komine matete lolenge moko bango pe lokola bazaleki wana penza mpona kotalisa bolamu na Nzambe ya solo ezali malamu kobana na nkolo pe kosilisa na nkolo kolandisama na makomi esantu bana aseka kwenge kuna matete bango pe lokola bapambolaki Nzambe na butu monene ya réveillon pona koyebisa ete balingaka ye mpe bakobanda mobu esika elongo na ye tolanda
qui sera élevé. Il peut acclamer parce que l'Éternel Dieu t'a vu. Mais il faut décrire le choix qu'il y a dans le corps. Mon Dieu peut te voir. Ce matin, tu reçois l'onction. Pourquoi? Dieu t'a vu dans ta famille, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Tu étais la personne cachée. Tu étais la personne idéale. Dieu t'a vu pour te faire le plus riche de ton quartier. na ngambu ya Goshen Church oyo kamamaka na Mosali na Nzambe Diba bango pe lokola balobaki nini bakopesa na nkolo na bolamu nyonso oyo asaleli bango na mubu oyo tikosila na ntina ena bayebaki kosangana na butu ya mabundeli mpona kolakisa boni bazali reconnaissant epai ya nkolo na bango tolanda ezalaki juste mpona kosukola l'église kosala veye moko ya traversé na bana nzambe nyonso tu na kati ya mission évangile Goshen na yango monaki tosalaki vraiment prière oyo ya kokabwana na biloko ya mabe kokabwana na ba souffrance na ba pasi côté ya bato sanctification bato ba comprendre que en été mutu échangera vie ya mutu ezali comportement habitude ko se révolter ndé ko sala changement na kati ya vie ya mutu nzamba pambolo non to bâtir année na slogan moko eza facile j'entre dans mes droits mutu nyonso na droit ko bala mutu nyonso na droit ko sala mutu nyonso na droit ko bonga mais ozomona bamsu baza limité na yango tobike année oyo vraiment mutu nyonso to ko kota na ba droit na ye ozana droit ko tonga il faut tonga ozana droit ko boto il faut boto ozana droit ko sala boto parce que mutu mabe zo dominer mingi na yango to senga mutu nyonso to telema ozana droit na yo moko donc na quartier kati ya année na début année na suka année makambo to lobi lelo e bando salema nzamba pambolo bino nazo pambola d'abord président na biso Félix Antoine Tshisekedi nzamba batela ye bazoluka ko sala ye mabe mais ko simba te et puis nazo senga unité na kati ya basali na nzambe bomoko amour motema mabe leki makasi na kati na lingomba et puis nazo senga na ba fidèle o balembaki batelema bazonga na makambo nzambe ba o ba bandimela na nte bandimela ba o bazo continuer ba persévérer ba continuer na kati ya crainte nzambe nzamba ba programme na biso église to bimisa calendrier ya église dimanche oyo tozo bimisa calendrier na yango dimanche ya le premier to sambela mercredi pe to kokutana lisusu to sambeli jeudi pe lisusu na zana kati service dimanche au kuna pe lisusu to kokutana ya le 7 to sambela lisusu donc ba programme na biso ezaka normal mais calendrier nde soke bimi dimanche et ko bebisa ba programme nyonso oyo ya église nzamba pambola bino merci à tous en avenue Dibaya numéro 69 précisément na Kasavubu référence ezali croisement Chaba Dibaya soki bokolanda biso na ba page ya église et kozala malamu koti na YouTube obeti Diba Wanzambi au koti na Facebook mission évangile Goshen au koti na page ya pasteur Diba Wanzambi officiel au koti na mission évangile Goshen officiel donc tokoyamba bino na ba page wana nzamba pambolo bino boza beni. Bande kwa fondation Kadi Mosala bango bayebaki kokabola lipa elongo na ba mama baye bakufela mibali na ntina na kotosa elo bana nzambe eza koloba ete religion solo ezali ya kosunga bana baye bakufela baboti elongo na basi baye bakufela mibali ya solo penza esengo zaki makasi pa ba mama na ntina na kozwa lisungi ya bande kona biso ya fondation. Ma mission c'est de rendre les gens oui, parce qu'on a attesté, c'est ma mission parce que je suis une femme à mission. Donner c'est bien, il faut aussi le démontrer par et vraiment Valérie pour la place, c'est pas si à Boudou, on est manifesté en plus sur ma mission.
mission na biso quand on est fils en Tcholoba, c'est pas que pour aider le veuve, ni les orphelins. Tout ça, comment on va projet d'ici l'année prochaine, on va vraiment approfondir sur le projet. Je suis une native de Matete, on a besoin pour encadrer ma gêne de Matete. Dans l'autre dans le monde, j'ai envoyé par le Colonna. Vu que dans le natif, Awa, Nakotami, Awa, Nakoli, Awa, parce que la fille, finalement, je peux aider comme ça, c'est ma base. Donc on a besoin, quand on va plus délivrer ma veuve de l'orphelin, ma jeune mère en difficulté. Donc vraiment, yo eza wase jeza o aza besoin de la membre comme aya pour rejoindre Biso. Pour ça, bateau en permanence na bureau. Donc il faut comme vraiment y bander en marche. Oya, tout peut s'en abaïder. Surtout pour l'évolution puis en pour que les temps vont la bonne. Parce que hier soir ça a voulu voir ça pour tout ça mani tout que de musique. Comme les accords maman veut et pour la précision. Vendredi passé, donc on est dans orphelinat puis ba pesa ba laisser pe ba orphelin. Parce que nous amène à Biso à tata orphelin, à za mi ba la veut. Il y a maman qui dit le roi est pas za orphelin, à pas qui non, n'a pas na bateau ba ku faire mi ba lié. Na soka pa bato ba kufela libalité na lesa pe bana o baza ba kufela lokola ngai yango na pe tokendaki na de ba eleka na ba chaîne mosusu bino bozalaki te lelo lokola ezambala na bino il faut bato bayeba ke mission na ye ese limité kaka na ba mama te bana pe bazali alors toza pe na bureau toza ko étudier so mbala nsima tokoki ko élargir espace pour que bato mosusu pe bademini mosusu pe bameka kozwa mwa loso mwa lipa mwa na kombo ya Yesu Kristo. Aïe! Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka, CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kangadat Malam, du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023, à partir à 12h Ngenga, dans stade de martyr. Et salut seul rendez-vous. Il y a prière pour la mboka, prière pour ma famille, blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international, Kizamina Kibila, Jean-Oscar, à lobby, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023, dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel, du 15 au 17 août 2023, dans le quartier général, il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami, na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8, quartier Yolo Sud, commune à Kalamou, référence Maître Taureau. Ah! Pour la CPC 2023, dans la Zangate. Bandeko ya centre évangélique la résurrection bango bazalaki bongo na milulu minene ya mikolo tuku mibale na moko pe wa bazalaki kobondela mpe kokila boye baite basisaki yango o mokolo ya ine ya sanza e tolanda boni na kumisi pe le visionnaire Jean le visionnaire papa nabiso Dominique Ngoy na kumisi pe papa nabiso Jean-Pierre Lutumba na nyoso oyo kosalama na Congo Brazzaville na kumisi pe papa oba oyo ameminga na bisika oyo nazaki motopamba ya lakisinga nzela ya nzambe ti o na komi awa nisika oyo thème na biso euti na papa na biso Dominique Ngoy sur le Dieu d'alliance. Nzambe asalaka ba alliance na basali na ye yangwana il fallait kosala mosala ya monene bokomona na sima bimage bakisi na biloko obayi kotika awa ezaki na basi oyo baki na bakisi pona bamonaki libala il faut pona za mobala vanda sur place il faut kaka kisi yana ba jeune ebele bakota bakisi ebele pona makambo ya mbongo
Donc il fallait départager ça. On a tout le monde ici, importance. Il y a alliance. Et deuxième semaine, il fallait tout ça là, tout parler de l'alliance maléfique. Ma bé à l'alliance maléfique, ma conséquence nango. Et nzamba sali mingi a sali grâce, bato mingi ba yiko mema biloko. O ba bon na bandako ba ki na biso église, mais de temps en temps, ils consultaient les marabouts. Bon, qui na makambo occulte. Ils ont mené beaucoup de choses graves. Ils dormaient dans la maï, dans le cimetière. Il y a eu beaucoup de témoignages. Et Nasuka, semaine Nasuka, il faut te parler de la nouvelle alliance. De Kotsi Bato, l'alliance Yassika, alliance au Jésus Lobby, à y pour servir, à y pour se servir. Donc, alliance, il y a sans intérêt. Parce qu'il y avait deux médiateurs. Il y a le premier Adam et le deuxième Adam. Le premier médiateur, il ne voulait pas rendre compte au Père. Il faisait tout à sa tête. Mais le deuxième médiateur qui est Jésus-Christ, il est tout. Papa Motalobina Salabwe. Papa Motalobina Salabwe faisait tout. Akika rapporteur, ça c'est le bon médiateur. Et puis l'air Alban Nabiso, Akina Benterete, Akolka Bokondité. Alobi Oyako Landanga, Salmi Beko Nanga, a facilité à mon papa, le Kola Moni Papa. A facilité par ça, miracle Oya Sali. Et c'est ça, Alliance Yassika. To Kotsi Bango, to Sisi, tu vas répondre, Kotsi jeune. Si petit Nasuka, pour te prendre que ça année à Sika, il faut qu'on remercie Nzambe na makamunyoso asali na biso année oyo. Na mabe, na malamu, parce que la Bible lui rendons grâce en toutes choses. Donc les aliments qu'on a biso, tu rola la pongité, car pour rendre grâce na bo moi au Nzamba pesi biso pour la cocotte en 2023. Et tous ana pour un peu à mon nene na 2023, tu royamba papa na biso Titi. Azali moko ya papa na biso na centre évangélique et la résurrection na Kisasa tokoyambaye na fin du mois ya janvier to ali pe na invitation moko au papa na biso Lutumba Lobi ya Henri Papa ye tokoyambaye na tango ya suka ya avril et puis tokosambela mingi tokuta na papa na biso tokoyaka na sango papa Dominique Ngoy vraiment tokozela ye tokozela pe maman Hélène Nzambe akumbama Nzambe asanzolama. Il fallait quand même là il fallait rester à 21 jours. Alors papa avec la tâche dans l'autre aux autres il faut ça continuer là on posait la refus. En tout cas, je suis choquée parce que 5 ans sans voir ma fille, il y a des moments où elle délirait là-bas, maman, si tu ne viens pas, en tout cas, moi je vais rentrer. Quand ma vie a été là, papa t'a marqué, en tout cas, déjà ça veut dire qu'on a été choqué. Comment ça, on a 5 ans, dans ce monde a été. Papa, là, on a joué quand ce que je dis, c'est moi qui dis, ok, là, on dit, il faut que les personnes qui n'ont ça, parce qu'ils pensent à la mise, personne n'est obligé. Alors, vendredi, quand on a aussi plein de jeunes, papa, il m'attend, on est là, parce que là, on est sur le salaire pour les distractions. On a joué quand semaine prochaine, ok. Avec pourquoi on a outil, alors, plus on va dire au flux. En tout cas, ok, celui qui a côté de passeport, petit. Papa, son a commis la chambre, a s'est changé téléphone, a obéi que madame a dit ça et Brazzaville, Congo, Brazzaville. Nous avons l'église clinique de Jésus-Christ. Et ça na rue Lubomo 45 Talangay. Oui, clinique de Jésus-Christ parce que Nzambazoloba, Jésus-Christ a sauvé. Sans Jésus, n'a pas de serviteur. Yangona na pesi comme nango clinique de Jésus-Christ, et ça koto ba malade nyonso ba koya robika. Na comme na Yesu. Non, mais Bible zoloba na Marc 16 le verset 17. Le miracle ko landa bato azondima na comme na Yesu. Mais quand la Bible est le bien, on a dit que Yesu a sauvé. Et tant que tu as maboko, Yesu a kati na ngai batazobika. Et là, monsieur Zate. Là, on a dit na Deutéronome 28. On a parlé de l'obéissance. Parce que na moni mingi, bazo tam on Nzambe, mais ban obéissance c'était.
il faut batoise dans l'obéissance. Et là, elle bosse l'obéissance devant Nzambe. Parce que l'obéissance, il faut faire la porte à la vie en moto. Parce que dans mon église, bato bazami bafana ba pasteur. Ba mo sala bo fana ba pasteur parce que pasteur non. OK, mo tango la fana pasteur té si mo tazan l'obéissance, ça veut dire que Jésus-Christ a kufaki pour na biso. Jésus-Christ a dit que dans les autres temps, il faut tika oyo, il faut tika oyo, il faut tika oyo. Il faut aller obéissant devant parole naïe. Donc, il y a un lobby qui a été dans 28 pour l'obéissance. Mingi peut bazo bon ma foyer obéissance des athées. Mingi bazo sal lanzam mais bani bazo obéissance c'était. Donc ma kamose belé on la terre pour l'obéissance. Dès que tu es obéissant, nzamba ko pambola bina buku naïe. Alobi akopambola bana nayo, akopambola libota nayo. Alobi ce qui okozala mokila te, okozala mutu. Dans l'obéissance, quand on a vu l'Ozali au coupant moment, dans la carte église Ozali, dès que tu es obéissant, au cas changer les musiques, mais quand l'obéissance, Nzamba coupant bolayo, il y a un terre qui a un peu na obéissance. Il y a un sous, le sous que les gens là-bas te veulent talanga lelo, na zolo bana télé, ba ninga bande konango ba yebinga. Ba yebi que toi qui na molili, bible zolo ba moto. Esaïe ne fait lobby, libota o yaki na molili, tango yemi Jésus-Christ. Et Dieu mouinda. Ngabe koto na bana kobeta to na ngate passer na zana nzambe te moto nyonso na sena moyane sika na faible commencement na ngabe na koto na faible commencement na ngai ele ko le construire pont motaliki ko la pont ma kopia ka pont na merci te parce que va construire pont na pio merci on construire pont non na bena debut sika na leka ki nzamba yebi mais le nzamba yo pesa nga na sa mosana zo sa de siko na rue Libomo na lingi ba jeune o ba yebi nga o ba na ville à Brazzaville exacto indication te exacto rekoluka Jésus ba famille ebika bato ba prospérité bato ba changer na Matthieu na mutu bato zo kwa kana ba soloka bato kwa na bonganga na magie non Jésus-Christ est sauveur ta le kolanga na ki na kati ya molibi le bitango zo ya Jésus tu n'as plus de condamnation nazo pi exemple la Bible ba la Bible dans Luc 7 moi si on a à qui veuve à peine mobali na ye atikala ki mon ko akolela mais un jour moi sango ayiko perdre sous mwana bato ba ko tsola moi sango ba ko sekaye mais tango cortège ya bato zo kenda bah écoute na Jésus na nzela Jésus a fait sa solution donc Jésus a fait sa solution avec Jésus même on a faim il y a vie avec Jésus on a leur mot quoi mais crois que Jésus est ton sauveur au cause le bico au cause la serviteur il y a solo parce que c'est le seul Jésus il n'est plus dans le tombeau Jésus ça a sur le tombeau est vide donc nazo senga bato ba lukanza ya solo nazo senga bato manakata ba futilité parce que bato avant d'entrer église on a ba futilité ba ikana ba raisonnement non cherchez d'abord Christ ozo kwa na Jésus tu es malade robika yango wana nazo te bandeko nanga o ba yebingo bazana Paris o bazana na États-Unis ba bongo ma solo ba luka Jésus parce que Bible lobi sans la sanctification motango na gloire nzamba zate pona nzamba sala kati na yo et lo kele bosse obéissante grete nzambe za la kati na yo mais so za na quantité ozo sala nzambe grete zate ozo sala nzambe oza fana oza na ba futilité ozo maudire bateau ozo la ça c'est pas de Dieu. Bible le mine en Romain. To bénir, to bénir. L'ennemi, Assemblée puissance du Christ par le ministère de la guérison des blessures intérieures et bongisi ponayo butu ya losambo ya bilombe na losambo ngonga be moko chaque samedi à 23h30 na nzela ya basali na ye balobi ete kana yo ewumeli mingi libala na yo etungisami mingi kozanga na yo ewumeli kolela na yo Zambe amoni yango eza likambo ya mangomba te lamuka bondela ezangonga na yo. Il a délivré Pierre dans la prison. Pourquoi il a délivré Pierre? Parce que les chrétiens ont vu que trop se trouve. Bien-aimé dans le Seigneur, ton mariage est déjà parti. Ta famille est dispersée. Tu n'as pas un bon boulot. D'ailleurs, à la fin du mois, tu commences à fuir ton bailleur. Ta maladie là, tous les hôpitaux te connaissent déjà. Et puis,
Quand on te donne le médicament, il n'y a pas de changement. Cette maladie-là est venue pour te détruire. C'est pourquoi, bien aimé, cette nuit ici, j'aimerais que tu te lèves. Zambe amoni yango ezali kambo ya mangomba te ezali kambo ya boyambi te ezangonga ya kondima ya mutu moko nde yo papa mama elenge belema likolo ya pasi na yo Zambe azotanda loboko na ye chaque samedi sur TVSCD chaque samedi au samedi longo na biso en direct ou soit sur avenue Yangambi numéro 70A ne sika ya Losambo. Bien aimé, kozanga te, butuna yo, ekoko pesa biyano, butuna yo moko, ekoko bongo na makambo, olala mingi, efuta yo te, ngonga ya kozwa mbano ya Losambo, yango ebelemi, chaque samedi à 23h30 sur TVSCD, landa elongo na bilomena Losambo, okangolama, problème na yo, pinzoli na yo, ewumeli, Zambe atindi loboko na ye, na zela ya ministère, ya guérison des blessures intérieures. Pierre ne peut pas rester à la prison. Cette nuit aussi, nous disons trop c'est trop. Ta vie va changer. Ta santé ne restera pas dans la prison. Ton mariage ne restera pas dans la prison. Ton travail ne restera pas dans la prison. Nabutu ya lelo. Nenge nazo sambe la boy. Ange na zamba kitananda ku ya bana na zambe. Atende ko kango la bango na ba situation. Yango tolobi bondela lamuka bondela ezangonga na yo molinga mikati na nkolo trop c'est trop lobiko na yo ebelemi ngonga ya bikamwa na yo ebelemi assemblée puissance du Christ bozalaki ebele ya kolanda basanga ba Kristo mokolo mwa lelo tika ete nkolo apambola bino mpe azali yano na mikumba mya bino bolembete basolisanga miso na biso